Mbote na bino bandeko na ngai ezali nga Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne oyo tolobela masolo ya vie baninga na wana lisolo opesa bino. Donc soki boza na besoin bo contacter nga en privé botindela nga mail na ngai ezali muna numéro 1 @gmail.com. Bo contacter nga na privé ou par mail comme ça na opesa bino suite. Lisolo lelo ezali ndeka mobali ya benginga ayebisi nga Muna naza lisolo opesa yo lisolo na nga ke ngai nauti koya poto kala mingi te, naza un homme célibataire, naza un homme naza na ba valeur na nga, naza na bagage na nga intellectuel, donc naza na ba connaissance nyonso, mais seulement que là navandaka na foyer boka bien de bandeko na nga lisolo ndeka mobali abengi nga nakopesa kombo te parce que alobi na garde anonyme, donc nazo respecter. Ndeka mobali aye na poto ça fait pas longtemps. Ndeka mobali aza na ba valeur naza na ba conviction na ye nyonso aza pe na respect envers la femme. Ndeka mobali ayebisi nga Muna naza awa na foyer navandaka na foyer mpo nauti poto kala mingi te, donc grâce à moi activité dans la salaka en dehors il y a ba petit boulot nazara nango nazara dans le milieu de l'audiovisuel nakota pe un moment na ba milieu ya presse par rapport à ba contact nanga naza nango, donc ezo permettre nga pe nazwa moi musala muke mais nga na ndako te naza na mutuka te naza na mukanda te, d'ailleurs navandaka na foyer nazolandela makambo nanga mukanda malembe tinza bapesa nga solution. Mais sikoyo nga naza célibataire, à chaque fois nangi na luka mwasi nazobanga na luka mwasi parce que so na ebisi mwasi situation nanga na ebite ndenge nini akozwela yango tamso bapesa nga rejet nalingi pe na banda relation na vérité, mais sikoyo vérité yango basi mususu soko ebisi bango vérité baboyaka mususu pe soki pe obombi obimi o mobali mabe sikoyo Muna na ebite loninga na osala mpo na yebi ke bato mosusu baza na bango na situation te babomba balingi mwasi ntango ekomi na fin ayebisi mwasi. Mais ngai sikoyo naza genre ya mobali bongo te, ngai nayibi nalingi vérité mpo tobanda ya relation tobanda histoire naloba nyonso, mais sikoyo Muna ngai esinga nazobanga parce que nazomona basi autour de nga nazomona baza na ba valeur baza pe na situation ntango mosusu koleka nga ntango mosusu pe bana kotoyo ntango mosusu pe baza kutu bien installé makambo nyonso, mais sikoyo nga nazobanga parce que ntango mosusu nga nalingi bango bakanisa ezaka po bango baza bien nga naza bien te, yango wana Muna sunganga à travers un message oyo ntango mosusu pe mutu mosusu pe aza na situation neti nga tokoki pe kokutana tosolola nayebi te, mais en tout cas Muna sunganga nasala nini naza pe na besoin ba conseil ntango mosusu bamama bakopesanga conseil ntango mosusu pe bandeko mibali bakopesanga conseil nasala nini. En tout cas mpo na nga conseil liboso na opesa na yo ndeko ya mobali obengi nga mpo oyebisanga sujet yo eza sujet moko pasi. C'est vrai que mutu so aza na situation te ezalaka vraiment pasi baparamètre mingi ekangamaka, mais wana toza bato mais tikela Nzambe asala miracle na ye, tikela Nzambe masi ya mokonzi asala miracle na ye parce que miracle ya Nzambe ezali okokutana pe na mutu alingi yo ndenge ozali arespecte oyo parce que bolingo ezalaka nano motema bolingo ezalaka matériel te, puisque bato mosusu mpe baza na nyonso mpo ani baboyana tomonaka mpe baka ebele ta neti bagrande star américaine tala Jennifer Lopez aza icône azalaki mpe na Ben Affleck icône, mais mpo nani baza ensemble te mpona bolingo ezalaka kaka matériel te bolingo ezalaka kaka succès te bolingo eza motema ozomona eza kaka petit exemple napesi bino yango wana nga nayebisi ndeko ya mobali kotya te na mutuna oza na mukanda te kotya te na mutuna oza na foyer kotya te tya na mutuna oza mobali oza na bacondition na oza na bacapacité na olinga mwasi wana ezali épreuve wana ezali passage na yo. Voilà, en tout cas Nzambe asunga okutana na mwasi oyo Nzambe akotindela yo ntango mosusu mwasi Nzambe akotindela akozala na mokanda ntango mosusu mpe aza na mokanda te bosali vie ensemble. En tout cas bandeko na nga boyebisanga na bacommentaire nini tokosunga ndeka mobali oyo abengi nga tosololi longtemps donc todéveloppe voilà oyo tosololi na memi yango na toile na memi yango devant bino boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas lisolo oyo ndeka mobali azosouffrir ndeka mobali azonyokwama ayesinga Muna kozala na poto sans mokanda eza pasi boye kozala na poto sans eloko ya malonga eza pasi mwasi azotala okutu te, mais so oza na mutuka so oza na boye na betan mosusu basi yango sikoyo bandotala o mpo na nini mokili eza boye.
en tout cas ndeko na nga continuer combat na o continuer épreuve oyo nzambe ozala na yo kokoma mulukuta te mpo moto alingaka babien zala na vérité na jusqu'au bout kuta na mwasi oyebisi nga naza boyeboyeboye so olinga tokei so olinga te nzambe opesanga kaka ti mokolo ye alingi oyebisanga na bacommentaire bandeko na nga qu'est-ce que vous en pensez ezali nga mona na kati ya chaîne na bino mona numéro 1 chaîne oyo tolobela masolo ya vie je vous dis à bientôt.